Ok, ezanga wabino mama Ariette na ye lisusu na épisode 2 ya dongo dongo na ndakala. Nanga baloli yango te na bakitango na koya ko balola na kolakisa bino. Nde na ye kolakisa bino ndenge nazolambela yango sikoyo. Ndakala na nga wana nazobalola na tomate yango. Eza yango simple. Omoni ba mungwa ba nini nyonso na tiaki ba matungulu ba tomate il faut ekota. Totala pe dongo dongo yango pe tozobalola. Tobanda kobalola yango. Tozokalinga. Na base botaki na première épisode ndenge na salaki yango kana sangsaka biloko nyonso po ekota gumba la moko tango ezokalingama. Dongo dongo na biso yango ezokalingama. Ezokalingama kitoko. Tomate na biso entre ta kotala ka nyonso. Dongo dongo kotoyo. Ndakala kotoyo. Tomate ane ebela pour soki ebeli te kopesa biloko ngai. Ndakala ngo elengi na fufu ata ya manioki. Na fufu ata ya manioki. Kitoko, omoni tomate ezobela, ezokalingama ezobela. Ate tanda kana na biso pe ezosala kuna ezobela kanango. Ozomona bino moko na pesi bino na mbote mingi ba mama ezanga mama ezu o eza volume de ya dongo dongo na ndakala ndena la kisi mama na sengi na bino papa baleki nanga bandeko na sengi na mutu nyonso alingi komi abonné akota na YouTube akoma Ariette Kilungu Shembo TV ezu plus akozwa ngai akotala makambo na ngai nyonso na YouTube pe likolo na komona rouge place mo ba komi na rouge au cliquer au presto nyati au komi abonné au bana komona makambo nanga r nyonso poti okomona bo like yango bo mi abonné bo tala kangai na kotala ngai bo kozwa pe un plus ba jeune fille bo bazo mi préparer na mabala bo tala ne mama Ariette azolamba na muketa msupo avec kolamba londa kala te o baki no utamso avec no kolamba ndakala te otali quand même ya simple kaka moi tomate na ngezo bien. Moni ezokalingama simple babimisa ngo na moto yo na tiango na moto ya pete po ezikisa tomate te eza ngo ndakala mike tani talisa ngo bien ya mike mais soko tiango na munoko koka elengi dongo dongo na biso pe yango wana ezokende kobela ezokita tomate wana na kati ezokende kobela bokomwa nde na kopresente yango. Ok, dans teksa biloko kuna nazoya nazwa sani oyo nakotia mwa ndakala na ngai na nakotia dongo dongo na ngai awa nakangi moto mpo na ndakala esi ebeli namekaki mungwa na bandi eza bien kitoko. Anta totiki dongo dongo kuna pe ezobela ndakala na biso yango oyo moko mpona esthétique ya kolamba na kozwa mwa pilipili na ngai na tie ndakala na biso yango wana kote siko kote ya salsa biloko kuna nazoya oyo dongo 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 na biso omoni eza easy penza eumeli te dongo dongo na biso tokolia yango na fufu dongo na biso kokalinga talisa yango wana bomoi ndenge ezotoka ebeli nakusi mwa nini na nga kuna nazwa sani oyo tokopresente dongo dongo na biso yo talisa biloko
Tansa ndakala wana ndenge kangi moto po ezika te boyebi oza dongo abilangizaka pe muselulu dongo eza bien mpona santé bandeko eza bien mpe mpona mwasi soko alingi okende kobota akomi pembeni ifo aliaka dongo mingi esalisaka ata kotia bato ya diabete esalisaka ata na basuki mpona basoin esalisaka yango oyo dongo na ngai yango oyo nandakala na ngai babona appétit siko nazolamba mwa fufu moke na nde nazolamba yango sikoyo mwa fufu tolia me nakofina mpe te mpo bana mpe fo bamikandakala mpe babiloko ya mboka na biso see you by mbote na Nadine Bola na Papi Bola Santiago Kasongo babosesanga mpona masolo yango na kati babisu na bato nyonso monde entier na famille na nga mobimba bye recette yango oyo dongo nandakala bye.